Donc oyo ezali village Trinidadi. Village Trinidadi kaka ndenge ezalaka toza na kati ya village Trinidadi bomoni likolo kuna bakomi staff pesa ntango. Donc pesa ntango donc musique awa kuta ma satellite donc nayebi te ko. Donc oyo eza village Trinidadi mboka oyo donc soki bandimi oseke ozali na kati ya masolo. Donc ndenge bandima na bango pena Ibrahim ya Nzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Vert. Donc oyo tozomona awa yoka pesa ntango ndenge bakoma ye mama na ngai pesa ntango partout. Donc mankambo eza musique donc nayebi te quoi. Donc so tala bantiflamme na kati ya village Trinidadi nayebi te quoi ba anaconda nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi DBS bazawa nayebi te quoi ba petit king nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi. Satellite donc na kati ya pesa ntango donc so za te donc eza musique quoi. Balobi o pesa ntango donc eza vraiment journée ba maman kaka ndenge ezalaka de saison imagine ya filmer ngai ouais les amis de Londres ben c'est trop donc parce que vous allez ba mbote belé Ibrahim Nzambe na nyonso donc ya ma Charlotte Pigeon Vert ben c'est trop donc balobi lelo ezalaki bena février donc journée de la femme quand on est dans la rapport à maman parce que vous allez à dîner en moi donc on habite sur notre banine donc Marie Tumba n'habite que on l'attaque les poutres à lobby n'habite que ma Charlotte Pigeon Vert on l'attaque les poutres à lobby donc pour exemple mon abino le set à tout parce que vous allez à Miss Kitoko donc Claude Maloba Claude Mignon n'habite sur notre banine PDG Manje Coco. Donc Londres Mobimba staff Mobimba to bosani binoté bana pesa ntango toza toujours lelo tozalaki toujours na style ya l'époque ka ndenge zalaka bana mai tuna wapala mais na kende kotala moko su ya pesa ntango satellite pour lelo ça fait un mois depuis to ndaki père na biso un mois zaki lelo pour mona pesa satellite pour comprendre que artiste pesa ntango azali donc mankambo oyo je suis Ibrahim Nzambe na nyonso donc yo ozali toujours papa ya bana oyebi ndenge nini okochaka bana na yo coaching na yo eza bien donc yango wana quoi Tony Twing Gogani Yvonne Sodake donc bino tu na kati ya pesa ntango boza toujours amisi kitoko na bosani te Marie Claire Sekela Malaika limite tata mwasi nayebi te quoi Charles Mbongo na Mbongo donc bino tu pesa ntango eza ya bino donc pesa ntango eza ya bino Yvonne Todake donc nayebi te so na loba ni Claude Maloba Claude Mignon donc satellite yeyo artiste pesa ntango pour le barreau des athées quoi ya quand l'esprit tout expliquer quoi que tu as le dit ça dit il y a des lots ça fait un mois. Et puis, le 9 février, le 9 mars, ça fait déjà un mois. Ça dit que tu es là, il est là, il trop. Tout ça, c'est des cœurs toujours là. Pas la photo. Ça dit que si on a mal parce que je suis toujours stressé. Ouais. Ibrahim t'appelle la nuit solidaire, en beau théâtre. Nabi que ça, tu as un lien systématique au sol là. Ma Charlotte, ma Charlotte, Pigeon jaune. Pigeon vert. Jean Verde, dans la mission, il y a le barou tous à terre. Soleil, on a mis de l'autre, on a mis minimum de Banaro. Ma Charlotte, Jean Verde, on a mis de l'autre, non. C'est les sous allés à la même nation de Québec, on a banana. C'est-à-dire que belle Toumba, donc on a mis donc Francis Bombo, Marie Claire, c'est que la Malaïka, c'est que la Malaïka, Yvonne Todake, donc Bango tout on a, c'est-à-dire que la musique tombée. Moi aussi, balata ma poutre, bisbe de la dema puta nenga Marie Claire, c'est que la Malaïka, c'est qui des gars. Donc la bisbe de Zaza, tout ça tant toujours en forme. Dans le bateau là été. Ouais, nous avons la nuance solidaire, on a dit on est là. Satellite c'est cela. Nabi belé au parti ali nabi de ça là masolo la ménage. Grand pote Joseph vraiment dans Londres satellite yo si ami sikitoko satellite yo donc tozalaki na mawa aussi pour la père na biso ça fait un mois déjà moi yo donc moi na moi ici pour la médecin yo pesa ntango toujours en forme donc on a bosani pe ami na ngai
kaka ndenge ezalaka le best est le combo le best est le combo oyo eza village Trinidad donc dans cameraman yaka non na image soit likolo omona bakomi staff pesa ntango donc awa si bandima donc awa soki bandimi oseke pesa ntango donc danger pesa ntango akota déjà na kati ya village Trinidad yaka na yawa village Trinidad donc awa soki okota seke danger balusa kotoyo pesa ntango bien signé Ibrahim Nzambe na nyonso ma Charlotte Pigeon Vert donc amisi kitoko makambo apesa ntango kafu na kafu donc moi de la femme oyo mpona mama donc besekta trop bana Londres donc ya bino yango wana quoi donc ciao mingi oloba eza te donc bai vraiment quoi mais tobosani te makambo oyo ezalaka misiki satellite azali awa Petit King azali awa donc Ibrahim Nzambe na nyonso il faut yoka satellite oyoka Petit King mais oyo eza baevre oyo eza toujours mpona mutu oyo ebisaki nga wana mais eza na ndenge système bolingo napesaki mona mwasi oyo sirema na banzaki bolingo mpe bisengo nga na ye lelo yo bebisi mama bongisi ezaleli kitoko elakisi libala te Ibrahima Nzambe ma Charlotte donc makambo Jean Verte makambo za musique yango ko voilà mingi olobeza te Ibrahim Nzambe na nyonso makambo kafo za na pesa ntango donc ba bonne fête toujours na maman et ma Charlotte et Jean Verte mimi tata mwasi Yvonne Todake donc bino na habité quoi donc na habité quoi bibi chez Moussamba maman na Naomi na habité quoi donc na habité quoi donc boleki vraiment belé na Londres donc pesa ntango donc tolingi bino trop donc aleka songalela bino donc toza vraiment ya bino quoi donc na habité sur na lobanini posita don na Lille PDG Manche Koko na habité donc babi bino ne batémoin ya makambo oyo Monique Chama na Elise Chama donc na habité quoi staff de London mobimba donc mbote ya trop donc Jérémia donc bosa vraiment belé donc ba obaye donc ba obaye te donc à suivre makambo se belé donc ciao bye